mokonzi ya mboka azwi décision moko sanitaire mpona ko maladie oyo et se propager te ezali très bien, mais état d'urgence il faut même ko définir yango très bien. Donc lia lelo buga lelo na banda ko bobine to vandaka to ba 15 ba 20 na ba parler il faut bima siko na makambu ya COVID-19 ne bamboka solo eyebana. Balandinyoso il y a Congo Suisse bino batu bolingaka vraiment Nadège Kimana la calculatrice de la presse congolaise na pesi bino bambo tebele merci na bino nyonso bozwami libaku bisika nyonso o tozomona tozakaka en mode confinement toyaki bongo ata coronavirus yango ezali mais biso tozoyaka kaka wana pona osala bino vraiment musala pona oya penza kopesa bino oyo eza essentiel bino moto kitaki awa na bandal bomona ndenge toza bat bazo tambola bat bazo bouger na bango donc moyen ko respecter vraiment exacté parce que congolais a vivre na taux du jour bon na yebité soki tokosuka wapi na makambu oyo nyonso biso tozana ngona ndako sans plus tarder na vraiment kilométrique té avant tout ozwana bandeko na biso oyo ba koloba moi ba point de vue na bango na pesi mbote na notre boss de boss notre boss vraiment na pesi bambote belé maître John na pesi bambote belé na pesi maison africaine Mando na Switzerland na Suisse wana na pesi bambote belé mama mapasa na place asili kozwa mama Micheline na pesi bambote mama ya Rosita na Paris Bobini na pesi bambote belé na pesi batu nyonso balingaka Congo Suisse vraiment bambote belé maître Barnabé Macbey place ozali na pesi bambote belé Ange Nyanga Sambodi LG honorable balobi 2023 toujours na simanayo voilà na ozala vraiment kilométrique te pona otika penza batu nyonso basala ba interview na bango et puis on se retrouve tout juste après c'est parti let's go. Ah mizingi coronavirus toneni to komi terroriste bon mama na ngai soko moni boye balobi eloko liboso ezalaka nanu mbangu yango moni oyo moni nyonso moni eza mbangu tozokima mbangu yango moni tokimi biso nyonso nzela moko mais suite nazoyeba te tomoni saki aloso awa bino botie combien pour biloko ngo ko mataka kaka bon en tout cas vraiment na likambo ya komata ya biloko otuninga bien mais basaki onongo moni tikalaka boy ezaka boy depuis dollar et mata basaki esomba maki na to ya 15000 depuis dollar ekomi na 17000 tilelo saki ezaka boy donc ndenge na yoki par rapport na baninga baza nango mibimba bazoteka ngo ba 40000 42000 par rapport ya ndenge ezaleli mais biso awa na o etikalaki omonite ozomona se awa bakomi semou soki semou awa 1000 francs kopo babilo moya babongo ozwaka bililo komona ndenge ezali et puis ezoteka mana mwa kobanga pona nini puis ya kosomba toyebi te position nango eyeba nte don ndenge eza pe boyenga pe na otaka mutema na kati awa na nazoteka moko mibale po nayebi ke mondambe kotikala soki makambo ndenge kokende oyo kotikala kama soki kobikisa penga mais pas ezali vrai question oyo ndenge gouvernement alobi ke tofanda na bandako bon gouvernement za tata batelaka bana tozomona yango pasi mais azobatela biso po malade eza na mboka na obima na balabala otambola vanda na baterrasse baba okufa na maladi na ovanda na ndako obika wapo eza malamu yaliki ovanda na ndako mais gouvernement ndenge papa azwi mibeko wana ke tovanda na ndako ba solution ko lukela biso bon totala pe conjoncture mboka na biso ndenge yali bon ye moko na botata na ye ayebi nini na kosala biso po sala biso plaisir na ko pesa ye idée te pona songa na koloba le msu yango itazo kanisa azali mutu bavandi baza bakondi babi gouverner c'est prévoir bon akoyeba nini na kosala pona ko sepelisa biso mutema na biso bana na ye ndenge tovandi na ndako ndenge ki tosali ba manque à gagner que to bon en tout cas ndenge déjà to sala mababa tout en tout cas ezali na Congo ngai na moni yango te mais ezali te ke na mona yango ekota na ndako na nga pona ndima tangu ke kote pa
ya voisin et côté pas muto kuna c'est que ndima yango pour gouvernement o loba makampamba te alobi on a tina malade ça na mboka nini choléra virus bon biso a Congo te en mois d'août c'est raté kasi c'est vrai que oui ils sont au Congo à propos de la réalité à conjoncture autre fois au Congo tout le monde va payer étranger belé bah ça demande implice pour le peuple bongo pour à propos ya virus autre aussi dans le monde qui est biso au Congo va compléter implice nini le contraire ngaza commerçant bloqué matza grave à propos ya pays étranger total na Rwanda à propos ya virus Ebola bah qui paye population bongo bien bah c'est pena bongo j'ai bah c'est à manger j'ai pour la population nous tout à propos ya virus Ebola oyo écrire un médicament bénin et belé nini toke na Congo bololo toke na bulukutu toke na citron mu pêche tala médicament ala Congo pour na virus wana et ça la plus vie sociale parmi toke ni a couvre-feu ko vie sociale biso Congo abukangi daba frontière tout Congolais qui ne quitte mutaza kin or ke ne ba Congo te mutaba Congo or kota kin to vivre en condition nini après virus oyo socio biso nini pour tout le monde va pas étranger mususu va trouver la solution tout le monde que oui muté tel et tel bah ça image que oui on a la virus atozoka to yeke lobi 34 leto komi 47 parce que iba image yango tozo mona ngote pona nini api ba cité ba commune auto yoki ba Rimer Gombe Itambo Lingwala Kinshasa c'est vrai que oui virus elle a 4 communes tout le monde est prêt vite faut image zalati ni image toujours ba Rimer ce que to kina konsoni to kena à propos ya nini ya na lo bandenge nini ya vie sociale maman ngaza commerçant amasayebi ngaza commerçant marché mola nga sala na bantu palace que pour le moment bokangi ba boîte nyonso to travailler na zone na mesalanga ça que c'est moule blanc avant virus présent allo ba propos à règlement zu qui 45 francs les lots lobby 80 000 francs et baxen comme 35 000 francs les colos quel genre de pays auto kufa auto zika auto nini pour présent trouver cette solution gouvernement solution moi trouver populaire exact donc tout ça avantité mais c'est le président plus gouvernement bimba dans souffrance à ma cassi moi règlement te eza nango bien que Brazzaville pays voisin mais so bien ngo pays moi muké que ba sala na bango so tambola ça normal président soit petit société que oui et loko moké mata te bango tout le repris normal libre o benga bo manga na Brazzaville banda to yeba to ba la bala miketi le prix changera te que tala ba mauvais izin botila biso aba pain victoire ba pain vimba lipa ndenge nini wa da fasto ke na mboga oyo pour virus oyo sto landika bulu ke o donc to ku fa na nzala pour maladi oyo virus o biso bango te parce que et yaki dans décembre 2019 wa buka rimi muke kadavele tout le monde qui déjà parce que ba loge na bango ba kota bango ba payer étranger trop de loge ko retour eli bango bango sabra biso Congo virus to mo na ngoti batu ko test na bulu yeke kamina to yaka lobi dans les infos to za couvre-feu aka semaine à partir de 18h ndako biso msuto luka biso basuba luka na butu asi moi fufuna moi tembeli moi 20h baleme bana 29 22h bali parce que yo kata 18h parce que bana ba vivre ndeni botel biso ni eloko malonga na circulation ata merci moko malonga opesi biso te la condition oyo puis biso ka botel sur un mois à repos c'est grave to kufa bon ndenge balobi na biso état d'urgence en plus concernant ligambo ya coronavirus en tout cas na état d'urgence vraiment nanonde wanande en tout cas place wanande il faut mokona mboka na bango na ye na batu nyonso to o azana bango babongisela biso parce que congolais ndenge zabo eyebani congolais asalaka te azana société moko te oyo asalaka congolais a vivaka seulement ko débrouiller toza ba coopérant talaka net na micho toza na kati ya cabine donc ce go bimite ozelo ko moroté toza ba coopérant congolais a vivre na COP ça COP eloko moroté donc na minute oyo ke balobi na biso to fanda na bandako
kofanda na ndako eza mabete parce que bandako wana toyebi ke tofanda nango déjà bandaka mais to vivre kane na kobima mobeko eza mobeko ekwei tout le monde to senga ko respecter yango pour na vie humaine na biso moko et puis na kati ya likambo yango kozwa solution ya kofana na ndako eza solution te bangonde kuna bazola biso solution ya kisi nini oyo ekoki kosilisa likambo wana deke epe andemi yango nano ese propage nano te na kati ya ville Kinshasa baluka nano kisi immédiatement pour que esala nini esilise loko wana olieke ba interdire bato bofana na bandako. Alors deux comme chose makambo nyonso tu ndenge ezana eza biblique eza likambo ko komi yo kisa pasi to benini te mutu nyonso tu na vie na ye soki azwi solution na ye moko te ba ko parcourir pa nzambe nde mutu aza solution okanisi andemi wana o coronavirus yo sa nini devant nzambe eloko nyonso tu eza muke eza zéro. Donc quand les gens vont se genouiller ba fukami ba pasteur ba sango même ata bana mike o biso to boti lelo boye kana kati ya losambo eloko wana eza na impact te eza na efficacité moko te na kati ya vie ya moto mais dès que ba interdit o église ekotate voilà esika ba pesi sata pouvoir esika ba leki ko élever ye. Comment expliquer que ko tombola maladie sans que ba tombola nzambe? Alors monde entier ndenge zana so to tombola ki lokumu nzambe ndenge zawana que tout le monde to eba ko s'agenouiller toujours kaka pa na nzambe sans que to sala ba vanti na kanisi ke makambo elinga ke sala mate. Mais alors na kati ya ba konza mboka ba yeba ke ba numéro 1 loko la président de la République na biso ya RDC azwa temps vraiment ya koyebisa nzambe likambo parce que David azalaki mokonzi mboka David pe alataki penza ame abosanaki bokonzi na ye se déguiser na palati bilamba ya salite akaki kofukama abandi kolela nzambe ayoka mawa po ke bitumbe kota na mboka te. Alors oyo pe tumba eza physiquement te mais eza invisible esengeli to ba pe ko bunda nango na ndenge ya visibilité te mais na ndenge invisibilité pour que nzambe azwa lokumu mais oyo ezwa lokumu te. Bonjour. Bon, pour ba kashine il y a un problème de communication. Ba tout musu tisko ba comprendre on a bien té parce que ba médecin oyo ba ponaki bango pona équipe pona riposte contre Covid-19 ba psaki ba tuké o ya rocha kashine eza soit moto aza affecté pour affecter ba tout musu té ou bien moto azo sala musala moko boye o aza na contact na ba net ba travailler na ba caisse ba tout le roi net ba ingénieur ndeko nanga oyo aza na contact na bato wana ndako cha kashne na ndenge basali yango mo eza kisite eza ba moyen de prévention pour to panza virus wana te pelo to bangande par rapport à virus wana c'est que il y a na vitesse au kende ezo panza na makasi te eza na ba délai nango eza monsieur za na validité ba 3 heures monsieur za na validité à 8 heures après 8 heures 3 heures et qui nango ba bois qui mais ils appellent comme communication il faut sensibilisation à la makasi pour congolais à moi téti il faut sensibilisation à la makasi pour baba na comprendre pour tiscoper malade nango ba tebele ba 10 000 on té bazana na ba doute est-ce que c'est ah ou est-ce que était za malade ba mwindu eza ba mindele donc problème eza ma mbebele donc bao baliera mbongo mboka o toyebi bino bozara occasion ya manami so bato bo continuer sensibiliser les sous bo sensibiliser bo ebisara bato bo liara mboka ka ya ofelete bo sensibiliser bo faire comprendre population Covid-19 eza nini poza malade asika toyebi yango te misu ba benga ngo fin du monde misu ba kanisa lokwa Armageddon zongi po nini communication et simba te et comme place il faut commater mais apparemment nous avons
Bon, confinement, un confinement, on a un réparateur awa, un laptop, un téléphone, un service. Mais, il que toujours respecter car Makambo, ABC pas mon konzamboka et puis une équipe qui a riposte à Covid-19, tout respecter distance à 1 mètre, tant toujours sur l'ana bateau. Et ça, les gamboyés, barara, ndengeni no sela makambo ba médecin ba lobby et puis makambo chef de l'état lobby parce que elo wango ezali tous en confinement c'est vrai mais bon confinement on peut il faut tala pe ba mboka ngo RDC elo wa makasi bon eza respecter mais ça peut respecter mais ça pas supposé à respecter na kata mboka o ba vivre na taux parallèle o ba vivre na taux du jour tout donc lia lelo buga lelo na banda ku webine to vandaka to ba 15 ba 20 na ba parler il faut bima siko na makambu ya Covid-19 nde bamboka solo eyebana parce que tant yo bisinga na vanda na parler c'est vrai la santé n'a pas de prix na boité mais au pesa nini na olesa bana nini c'est ça le problème ba réserve il faut za na mboka po batu bakoka pour vivre comme il se doit et comment on a ma poche à batu misusu qu'est-ce l'état et comment on a ma poche à batu misusu alors mbongo wana il faut pas pesa bato ba vana parler moyen comme ya te po batu ba se transformer na bango na ba caisse ya l'état merci malobanata oyo minga kolbezalité tous ali d'abord bato tous ali ko examiner de très près makamele kanabo kanabiso donc konziambo kazu décision moko sanitaire pour na ko maladie oyo et se propager ils allaient très bien mais état d'urgence il faut même définir en très bien to na na top Congo awa et pesa ki bulu mingi lobby mettre le tundu la lobby mettre ko définir en côté à tourner autour de l'article tout le monde que mais état d'urgence wana conséquence na ngezalini état d'urgence d'abord ils allaient mesure moko auto bengi na français exceptionnel hein pour l'intérêt public yamboka yango mokonzi yango mais tout le monde a su que na bamboka mususu soit état d'urgence et puis bazui mbala moko na couvre-feu mais biso na na otuna basuki en état d'urgence c'est comme si babike kuna bakoza libanda na intérieur bakotate donc ba isolé ki Kinshasa basuki donc sikoyo bakotambola na bango ti parce que couvre-feu ça tout le monde mususu bazui mikano na bamboka mususu bazui état d'urgence plus couvre-feu babike couvre-feu à 20h et 6h mais biso ra basuki wa ba meka ko préciser na nous la personne alors biso maintenant ba fonctionnaire tout ce monde a ma bé parce que ba banko yo ba tie biso to ko so ba mbongo soki bokei kuna bino bosali ba pansango soki bo tamboli boko mona ndenge nini confinement zo sala ba bato tonani lokola ba sardine et ko provoquer sur ba maladie ebele butambola imaginez-vous lokola banque lokola Ecobank aza ko tondisa bato toujours na kati ya banque na ye na kati ya ndako wana pour le distribuer et puis aza aussi la programme à partir du 15 na mois d'août imaginez-vous à qui par exemple ministère Songolo avec nous ambongo par exemple na le 1er avril na cas par exemple il y a fonctionnaire one mais aza na carte na et puis baza ba distributeur partout azela ti le anata oyo souffrance baza ko mbongo ba konzamboka ba tala ba banque wana o bazo freiner do ba banque wana eza ko luka ko pesa so passe na kati ya bakambo to tozana au PC programme au bandi le 15 au foot banque musu ba mususu ba fonctionnaire mususu ba mususu bazela ti le 1er avril entre temps aza na carte na ye soki lelo au crédité ba mo ki ko zambongo na ye mais pourquoi ko zela ti message donc il y a souka bien mais petit message donc état d'urgence oyo eza ba conséquence na ma kasi entre autres na auto ba awa ba kambe ba fonctionnaire ba banque wana ba tela ngo bien et puis ndenge ba
ba prédécesseur nanga baleki oyoki bango baleli makasi donc ezali etie biso na kati ya panique dès le premier jour congolais mais ça na kobima pas koluka et puis ebani ko matsabi biloko hein to éviter est-ce que ba mesure complémentaire ba yango pouf et tondimi yango mais maintenant suivi maintenant mokonzamboka il faut maintenant aller caler sous le bakino sikoyo totie autant de tout le monde va payer mususu totie par exemple 27 milliards pour la kosunga population bamboka mususu baseli ba caisse ba fond de promotion présent alo bakiwana batie ba caisse ba tout o baseli ba mbongo ba congolais ba pesa pour que basunga mboke ki na liboso na sokiwa merci beaucoup na balandi nyonso ya Congo Suisse bino batu bolingaka vraiment Congo Suisse penza na pesi bino bambo tebele wana na moni déjà mon boss de boss maître John Place Azam olongani ya maman Michel et puis bana nyonso na pesi bino bambo tebele merci à maître Barnabé Macbey merci aussi à Paulin Bwanga Gaz na Gaz merci à Alexis Yamamoto Yamati à l'homme de Baibinga Baplan merci honorable Oswald Mpaka place aux na peso bambo te Mama City vraiment na peso bambo tebele na peso vraiment bambo tebele Mama City na ebité quoi ceux qui toko baksa susu nini balobi tozala toujours wana na Congo Suisse avec Nadège Kimana autrement dit la calculatrice de la presse congolaise merci na bandeko nyonso ba intervenir bo Monica ndenge pe balobi état d'urgence est-ce que état d'urgence eso exister donc bazoli biso yango mesure moko oyo bat bazokoka vraiment yango te fala ki boyo ki bino moko kaka moya oloba susu ebele ezate. Si vous avez aimé cette belle émission, cette micro-baladaire, dites merci comme ça à mon réalisateur Joël Mola, pourquoi pas aussi à Jancy. Je te salue derrière la caméra. Merci comme ça à toute la famille Kimana, Pichu Kimana, Sacré Kilimanjaro, Kimana, Nancy Mendes, Napesio Bambo Tebele, Nabana Nyon sur place aussi Kozama, Gianni Mangoma, Napesio Bambo Tebele, Hermine Mabilou, félicitations à toi ainsi qu'à Papi Tiani, Bambo Tebele, place Bozali, parfaite Isungu, Napeso Isungi, Napeso Bambo Tebele, Tania Mwanza, Ndakiza, Napeso Bambo Tebele, Sila, Ndodi, Napeso Bambo Tebele, d'ici là portez-vous bien, bye.